Bonsoir, nayebi ete bozali ebele pona kozela breaking news ya mokolo ya lelo mardi. Tozali bongo en direct ya bureau ya rédaction ya Mongaliema na Manchester Collier Sesika Proverbe 30 azali. Bolimbi sana ya phone oyo. Allô? Allô, bonjour papa. Ouais, bonjour. Papa. Igeti wapi mama? Igeti voisine ya Pasteur Willy. Obotanina papa. Ah, ya Pasteur Willy. Voisine na iwana. Ah, sangoni mama nanga. Sangote papa boni kuna. Te kimi ezali. Papa ndio obotana ka boy mabe. Moi te kasi po mona na rate mama na sala ka ba convention mona na rate visiter biso ta dimanche moko te. Hein? Commentaire les amis dans l'émission, ça c'est là. Hein? Likamuto maman. Et donc l'émission, on est pas breaking news, c'est ça n'est. Aux amis la mission, ne rebenga na zana mission, na zo kata yo na continuer na silsa, so na silsa maman. Na kata émission comme ça to rebenga na comme ça to solo po ekota na unité. Le rebenga na directement live donc likamute na silsa na zo mira. Merci. Bye bye. Omoni proverbe azo sala musala mama igeta za moko na Manchester azo kumisa musala abengi biso tozaki live. Alors tolobaki était breaking news ezali bongo ba news ya semaine na Manchester et chaque dimanche na 12h bobandolanaka Jésus-Christ le pain de vie où ezali ba révélation et la parole de Dieu. Alors premier communiqué la biso ezali bokende réunion mon côté au soupou sakayonsa to pasteur impidi avec au salisa na kati ya Londres to Manchester surtout ceux qui ba américain na ba brésilien baza inclus pour bato baza bata franc-maçon to comme la fin de l'année bazoya kozwa ba ame ya bato pour bakaba na satana soko kei oyo kuna makutalili etali proverbe 30. Deuxième communiqué ezali bato bele ba beninga balobi proverbe to sepe na musalo zo sala vraiment Manchester ezokende liboso pour opesa biso ba information mais tozana passe mingi pour to moni ki passer Job ba yokani na pasteur Daniel pour passer je vais lokola ngulu na ye yango bayokani mais toujours c'est la bango pe bayokana na passer Ntumba pour passer Job a déstabiliser passer Ntumba abanda église na aquarium c'est-à-dire asalaki pêche na aquarium bandimino so banda na église zali bandimi oyo azwaki ba na rébellion et pas ya pasteur Ntumba passer Ntumba pota et kaukate donc wana passer Job azamusa na nzamba zoyoka asala réconciliation pour Bible lobi Luka kimia na batonyoso. Alors, nakei na Bible, na Ephésiens 5, 11, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bible lobi, qu'on soit part, na bisala mabe ya bat, pasteur alukutati ya bat, condamné pe bima na kati ya batuana. Donc, proverbe les razo condamné, proverbe les razo dénoncé, pour la carte de Bible, c'est-à-dire makam tout na sala ezaka biblique. Breaking news mususu ya dit bafupa ngai na Congo Bololo otobe na bipendu mila alobi na za non multi pe mila elsingai soki toke na côte lokwa ba iko attaquer nga deux fois pe baza ko finga na émission à TV ya ozala témoin na nga lokwa na pasteur malamu na benga ba pasteur nyonso pe na benga ki yemoko Marceline ko c'est que aller dans la TV asenga pardon. Mais 2 semaines l'équipe a sengité donc semaine à sous que ça on a bactérie sous 2 semaines. Ce qui a sengité c'est-à-dire le 1er octobre na romona avocat nanga le 1er novembre na romona avocat nanga tokende na makambo na civil court à Manchester comme ça ba kokanga bango na groupe abatwana parce que ezali crime kolongwa Londres ko attaquer mutu aza innocent pe ko postele makambo ko finga kaye kozwa simi ezangati na okoma kofinga bat na kombo ya mutu aza innocent mila ozala témoin na ngape et ko servir des leçons na mboka oyo. Alors
nakokende na molai te mpo toza na ngongebele te tolanda première lisolo oyo tozoyoka tolanda nano enregistrement oyo. Oh sorry oyo te zelana tiela bino oyo nazalaki nango mposa ezali oyo po bayebisa bino ke proverbe alukelaka motu makambo te mais soki oluki baproblème na proverbe seke nzambe alingi adelivre. Allô?
Aux autres, c'est gagné Véron. Ouais. Dans la live, dans la live, dans Zoom, on a 6 émissions. Le voilà basamona na États-Unis kuna ndengeni le voilà ba Dubai oka breaking news aux États-Unis. Breaking news message des gens qui sont comme mon frère parce que oui papa kambo yo dotia na message ya mwezo sala que va pas comprendre que Yesu on va la vérité. Amen. Pour tous ceux qui sont dès que va pas faut que va innocent et puis va innocent va comme va innocent solo ya solo. Ouais. Coupable jamais changer coupable c'est quand coupable. Mais muto a prévenu Amen. Ok, nous avons à Dallas, na 6 émissions, merci Papa Véron à partir de Dallas, États-Unis. Merci. Alors, Mama Solo Boucholanda, ils allaient retour à la parole passer Jérémie, Azo Funda moi c'est Kanga, do yé à Kotonga, Nana et Kanga, et pas moi c'est Kanga. Okoki jamais okonotonga moi c'est Mutu et pas Mutuana. Ils ont là qui est Kanga, ils ont là qui nga, alobi biso, Nana et Kanga, tous en abonzambe, tu vas padanu, tu tombes à ba pasteur, tu finis à ba pasteur. Je crois que vous avez un appel, il y a des États-Unis, il y a des Wap, Benga, pour nous séparer la moussalo, tout ça. Alors, tout le deuxième enregistrement, na pasteur Jérémie retour à la parole, nangane kanga, nanga mopagano, na azosali lanzamba solo. Tout le enregistrement est là, Toyoka, qu'est-ce qui s'est passé? Na Masolo, il y a Ekanga, na pasteur Jérémie. Bolanda. Bolanda proverbe à travers, proverbe à tomara mutute, proverbe à zanalika mutute, proverbe à l'obaka vérité pour na aussi collaborer. Et ça là Jérémie, toi na problème na été. Yende à le tomba biso. Et comme na matoyi na biso to bengi to yeba ki pe ke bazali déjà na matata na mwasi to yeba ki bien que si ba pesa ki 100 mètres pe to yebo yeba sikoyo ki azokulu kolala na pekam bolanda sikoyo il va venir à 4 heures dans Pékin. Voilà, retour à la parole à Koko Taliban et pas moi ça Moulouba dans Pékin.